on a ebisaki bino ke Corneille Nanga ayaka kotala ngai ayebisaki nga ke naza frustré pona bakare minye na ngai bozo kolanda ngai bato bayokela nga te mais naza ko expliquer bino na pourquoi lelo boye bino bato boza na distraction ba infiltrer bino bakotseli bino bato na kati na bino discours ekomi kaka o eza manda asuka o eza manda asuka nana yebi soki eza manda asuka moi UDPS viva tala naza koyebisa bino boye bolanda ngai UDPS viva naza koloba boye ngai nayebi à quel moment oyo nalobaka naza koyebi ce que je vous dis ici nalobaka yango sans mâcher les mots komona na bino bato eza ndenge moko na oyo nzambe te Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi boza kolanda ngai napesaki bino exemple oyo nalobaki boye yo oza na mbongo oza na mwasi na ona bana mibale baza kobela salaire no ezaka $1000 ovivaka no bien na bana no baza en bonne santé mais soki bana mibale baza kobela maladi oyo baza kosoigna yango eza kosila te train de vie na kati ya ndako ekosala nini ekochange lelo malgré bonne volonté na bonne foi ya tata mokonzi ya ekolo. Là je m'adresse à vous les membres de mon parti, les membres de notre famille politique Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mibale baza kobela ozwaka salaire ya $1000 moyen o mene vie ndengo menaka na bango tango baza en bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyonso eza koya ezokende kaka na makambo ya kosomba manduki mpona kosekirize bandeko oyo baza na est. D'abord pour votre information, Kabila ndenge na minute ndenge naza koyebisa bino akima mboka abima na ye azala lisusu awa te bo vérifier na deuxième bo atika ta trace moko te abima na kobatama puisque guerre eza kosalema kuna celui qui est derrière eza kolanda ngai nayebaki yango sikoyo bato bana même semblant oyo bao tozano batieli ye guerre wana oyo basalaka semblant oyo bunagana occupé tunaka yeke yo eza se na likambo ya bunagana wana oyebi yango te boza kolanda ngai basali nini nde esika na koyebisa meme bandeko na biso mosusu basali formule ya AFDEL renové boza kolanda ngai bazwi étiquette batie nanga wana yo ezala liboso ndenge batiaka Laurent Désiré Kabila mais le reste c'est Paul Kagame. Boza kolanda ngai bino bato boza bamoure ya ba réseaux sociaux boyeba bien que réseaux sociaux lelo eye mpona kodétruire bakongole na makambo ebele. Bolandaki réseaux sociaux moko oyo bino nyonso awa ndenge naza na bino boyebi aza ngolé mama na ye ayaki na zemi na ye na Angola. Mais si j'étais l'aîné de la famille, les gens pouvaient croire à ça. Après quelques jours, balobi oh kabuya tindi ba assassin bakeko boma mwana mwasi wana. Son derrière balobi onanga yakao. Na makambo no ya kare minye ndengo za na kanda tokende kaka ozala liboso. Komo na kake baza ba civil ba inconscient bayebi makambo ya guerre te. Tala ndenge balati yeso mona militaire. Non, vous comprenez avec moi que Bazaba Tumoko, c'est Kagame qui est derrière Bilokwan. Puisque Kagame est en train de dire ceci, Makamwana Naebi Yamote, Popa Oba sous-estima Katata Mokonzaikoro, Popa Tele Maboko Makase.
oyo toyoka na malamu bolongo na ba distraction wana ba oyo bayebi arrogance ya Kagame na interview auti ko accorder na Jeune Afrique mais azako lela lobinini o Tshisekedi a séduire ba président nyonso ya mokili Tshisekedi a séduire ba président te ba président wana ba revenir à la raison balobi tika koyiba biloko ya Tshisekedi azate ofongoli nzungu oyebi musuni na ye Tshisekedi d'état major ya ba Rwanda boyeba mo bien que biso toza attaqué na ba Rwandais bozako kangai batu nyonso bomoni baza wana ce sont des étiquettes bozako kangai bo comprendre yango banda na pokwa ya lelo tata mokonzi ya ekolo banda premier jour na ye après taki serment likambo ya Congo eza na motema na ye bozako kangai bao babane ekolo bao baloba lisusu que c'est Kabila qui bloque mais Kabila qui bloque maintenant est plus dangereux que Kabila tozaki na ye na coalition puisque par jour guerre eza kosenga biso mbongo ebele ba recette nyonso eyaka ekendeke wapi ezokende na guerre sikoyo mabe ya Félix Tshisekedi ezali naza kotuna bino bosala semblant te mabe ya Félix Tshisekedi ezali leka lisusu na télévision yebisa biso ke Bunagana est occupé yes nde okangi Bunagana wana jour bete alikambo wana il ne peut se vivre Kabila asengelaki bananga wana et pas un dirigeant africain moko boy pour appuyer bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Vous avez la nangai bino boti bolonga na ba distraction na bino wana botika masanga botala yango bien botala yango bien nasina yebisa bino place oyo nazalaki na Afrique de l'Ouest bayambaka nga et pas président ya Niger na wazalaki na ebonga na wazalaki na kati ya ebonga président honoraire na président en exercice bayambaki nga bango mibale d'une manière séparée bayebisaki nga boy ngai na collègue na nga ya MPLA bayebisi biso mibale ke bino nde baparti au pouvoir bacoup d'état nyonso boza koyoka eza koleka na Afrique de l'Ouest basalaka ngo pamba te babandaka nanu kofragiliser parti au pouvoir soki bafragiliser parti mbala moko basali coup d'état botunaka bango me parti ni eza ya kotelema c'est-à-dire quoi makelele nyonso boza komona baza kocréer na kati ya parti baza na objectif moko baaffaiblir parti baaffaiblir tata mokonzi ya ekolo boza kolanda ngai bolanda lukuta wana te et puis il y a un seul point o bango nyonso basemetaka d'accord esika baparlaka même langage ozwi bato baza na parti ozwi bato ya Lamuka ozwi bato ya Katumbi ozwi bato ya Kabila l'unique point oyo balobaka même langage c'est la tête de Kabuya wana discussion ezalaka te c'est comme ce jour-là devant Pilate les scribes et les pharisiens baparlaki même langage lelo ntango oza komona pe badémarche nyonso okomona combattant nyonso omona te ke parti eza kolala mais je me pose des questions parti eza kolala à quel niveau avant tokende élection ezaki même discours tokei même tina élection tobimi bato ya liboso mokonzi na biso a gagné élection mais bayebisi oka ke makambo ezokende bien te bon makambo yango bazoluka ekende bien ya basi na bango na bana ou bien makambo nini il ne peut se vivre nyonso wana tango baza kosala biloko wana naza komi rappele na makambo oyo bayebisaki nga epa baprésident wana boza koyoka ngai biso tozala vigilant baprésident fédéraux nyonso ya république mobimba il faut bon travailler ndenge to travaillaka donc là
il faut bon dénoncer place nyonso monguna zali ba chantage nyonso bo ki baza ko sabino o Kinshasa a ba kuta basi na bango te ba kuta basi na bango te tozana ba soda ya makasi et puis ba soda na biso ba ko sepelaka te ba subir humiliation net ya le 17 mai boza ko kangai po ba civil bazalaki awa o Kagame tenet ba bouclier po ba ko nyoko na bango est bino bondimi yango nde yango naza koyebisa bino boye bango bayokani na Kagame ba changer régime ba pesa Kagame c'est-à-dire bandeko na biso ya est nyonso nord Kivu sud Kivu baza mabele wana bino bolingi yango bolingi bazongisa accord de lemera. Nous avons le devoir et l'obligation de soutenir les chefs de l'État. Toyokani bobanga eloko moko te bozako na ngai mangungu nyonso wana eza ya pamba awa na parti bino nyonso botelema botala ba intérêt na bino te mokonzi o tozana ye na koyebisa bino makambo asaleli biso même ye Kabila wana asalela ngo PPRD te boza kolanda ngai boza koyoka ngai bopetela mokonzi ya mboka maboko makasi tala nalobi boye nayebi ndenge baza ba spécialiste bakoluka ba désorienter message oyo asuka oyo bamema bino na biloko Kabuya a menacé ba députés provinciaux na menacé député provincial ata moko te toyokani nalobi kaka toko accompagner ba candidat na biso mabe nalobi eza wapi mabe ezali soki oyo yoki mutu abengi yo abetelo masolo mosusu yebisa yeke tozongela nanu makambo ya bato oyo bato oyo Kagame a utilisé pour azo 300 km² ya mboka na biso yebisa bozongela nanu wana po bomona esoki aza sérieux toyokani Nzambe abatela bino bozonga na kimia. Merci beaucoup. Mabele na biso atas est ne kende nulle part et là on va faire so kende na Congo na boy Kagame na Kabila matika moko na biso ba kozo mabele na biso ta 1 cm de ba kozo te ba sakana na nzambo ya kosaki biso mabele wana ba sakana na Nzambe ba na shada ya Nzambe. Tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa mboka na biso apesa ngo Nzambe ata monde mobimba ezangani bakoka te po moto azali kolwa Nzambe aza te biso mboka eza moko bakokabola yango te esa na Kongo nyonso ezaka moko bakokoka te ata babuti ndenge nini po pouvoir na ye euti lole pa Nzambe eza ya mokili te ata bakoki kindoki ata basali nini akotika na président unique po Nzambe atie okotya ye président Eli et puis président en vie yango wana tosepeli bakongole bolongola polémique bozala mutu moko mayele moko bokangama po Nzambe asoutenir biso eza développement na biso po pays ezala développé il faut toleka na nzela oyo lokola tozobunda eza po tokangola mboka na biso na minyololo nyonso tozala pays développé développement ekoya pamba te il faut kaka bitumba okobunda tina ti po Nzambe alingi président na biso alingi bakongole nyonso. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino.
makambo ezosalema na mokili tozosepela yango te. Kabila azosala biso mabe bino nazokompanye bango. Biso tokolinga kaka mabele na biso ekenda bakakame te. Ata eteni moke tokopesa te kakame akosilisa biso bakongole. Tokondima ata moke te. Kakame alia biloko mwasi alambi te. Kakame alia biloko balambi na moto te. Kakame alia biloko bakati na mbeli te. So azolia biloko wana tokosilana na Kakame. Kaba Rwanda wa bayeki na Kabila ya turi ya Iboto tokosilana kaba wazobo mawana amekanana bakoma na Kabila kibi akebuluka bituko yako munda tokobunda mutakala totana bango tokotela. Merci beaucoup. Bona information au secrétaire général atiko fongolela biso nzungo toyeba kite tozolo baboye Kabila azalaki na Congo akongaki biso te. Alors tokotikele tate yena Kagame mabele oya biso totilaki Nzambe atila biso bakongole te. Nzambe atila biso na volonté na ye. Alors mabele na biso na ataki teni bakozwango te. Il s'agit na biso na bana na biso tosima minuk on va les faire pour notre pays. Et loko tolobi nanga sokaza mobali aya na Kisasa aya na Kananga aya na Kasai pesa lobi akutala na biso tozozela ye. Merci beaucoup. Mabango président oyebisa biso Kagame kolonga biso te. Kagame kokufa na ye moko bakongole kolonga biso te. Kagame kopesa biso bolembo oyide pesa kufi lelo secrétaire yebisa biso makambo mutuya alobi yide pesa totelema tobatela tolongola ba infiltré tolongola makambo bena mituna biso tozongi lelo normal mutokoloka fadi azate akotika la seko na seko. Amen. Président abiso azali bien kasi biso banda président azwa pouvoir biso batopesi bisika na biso bana na biso balisansie bazwaka mosala te banda wana esito banda mosusu toza bamama veve tokovivre ndenge topesa kaka baelite de femme bamama veve baprésident bayakaka biso tozwa osika te tokotuna place wana bakutaka biso te baliaka mbongo na baprésident baliaka te bosoni na biso likamboyi okoni kopesa biso te nama bana biso bazwa misala botopesi babisika na biso fele bawesi ekobeba obumaki yo moko oziaka likambo ya pasi nakipaka yo te wana lelo tolingani na mambongo nasike bozenga moto na likambo wana epesi na ikambo kasieka nimero 14 mboka oyo eza ya biso Nzambe nde mutapesi biso yango manda oyo eza esuka te ya Faci Beton eza esuka te tokokende nango ti biso moko tokolemba en tout cas Nzambe apesa biso makasi soki guerre tobundango mpe tolongango Faci Beton aza muto akelami epa Nzambe Nzambe nde apesi ye bokonzi oyo Nzambe andimaki ke azwa esika na kata mboka oyo alors biso parti une personne biso ba combattante na ba combattant biso no sotoza derrière Faci Beton et puis notre secrétaire général Augustin Kabuya mwana bute ndazo pesa toujours ba moral poto ba toujours na koza na courage ya kobanga eloko te selon Etienne Tshisekedi ndenga ebisaki biso toujours donc netoza beto ane eloko ya kobanga te mboko eza ya biso bakobotola eloko na biso te po eza ya biso. Je vous dis et je vous remercie. Merci premièrement Telema Kakona. Merci pas chef de l'État et puis pas ya Augustin Kabuya pour la organisation de la matinée politique et puis la nomination à la Serge Kala la secrétaire général. Masiyo ezalaki l'impact makasi mpona kotalisa affaire à parti et puis développement ya mboka et puis évolution ya mboka et puis ekuba oyo tozali nango na niveau ya est mpona président de république azodote komettre fin na niveau ya développement eza na est parce que soki bokongo ezali économie mpe eza déstabilise peuple pe azali kokomisa bamingi yango biso nyonso bakombata et puis peuple entière eza komi encore mpona kolutte contre situation ezokopase na est na sens ke mpona kodénonce
oyo nyonso azokota na mafiance mpona koluka mboka ezala na kimia te oyo nyonso azokota na sens mpona kodestabilize pays nde biso combattant l'UDPS toza wana mpona kodenonse bato nyonso bakokota kati mabe mpona koluka ete mboka ezala esengo te yango wana toremercie mpe le chef de l'état na befort azokosala mpona koredresse pays na befort azokosala mpona organisation ensemble avec Augustin Kabuya mpona sorti ya gouvernement epuis mpona premier ministre vraiment ezali esengo mingi toza na kondime ke mboka ekokende liboso na mboka bakozala